Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Moi, nous démarre à l'école de la télévision. Moi, nous démarre à l'école de la télévision. Attends qu'il combo na camarade neta. Et puis, nous avons une TV qui na linga kete. Penti na okufa na otiko lobisete. Na lo bango. Aibi kenga zakive pinda sana kwa makamta lelaka. Alela. Alela kana so ma misu kanga yo na do ko pexete tika ma shekolo la te tika na osisa likambo ngo na telemela na bunda. Mama tse so nda pesa ngo. Mama tse so nda pesa ngo. Ah bon? Oh. So wanga na biro to zana ya olela mama mura na malika. Ayebi nini oya loba na ngapo na gas temo. Ayebi. Dono lingo loba ngote moni. Oh yeta uyazo bimazo ko so pesa nga $500. Bon, soso. Ba pesa nga $500 te za vertige na bika hotel ko lela pona binda zalaka vertige te zaka $1000 so taka mninga mwasi ça des mères à manquer au respect à manquer un respect pas magatin comme monanga ana droit tanga comme monanga tina ba kamna osala pour limbisa fois c'est ce qui na ko limbisa été oui bien tu sais comme mon frère il y a des gens na vie nanga on a ko limbisa te oh oui à parmi bango ye kotiao ouais, bimé comme yao, ça n'a vendu. Des mères ont un problème. Ya azo pesé te maman ba honda ya. Oh. Maman na ba honda ya te maman na ya otinda ya. Maman na otinda. Maman n'a pas sa porter parole à maman ba ya. Si yo ole otinda batu ba ko takineti kombo na nga. Attaché na otanga kombo na nga. Mais yebi sa attaché e ko lo ba pourquoi on a ti de bolo ba na raté. Oh. Pourquoi on a ti de bolo ba na raté? Pourquoi on a-t-il des bolobana raté? Pourquoi yo na Niki Lopez bolobana raté? Mais il y a le bloc en nat. Makambo yo. Oh. Si tu peux karato to linga to taper ba bolamu ko noko suri mama suri nani. Endeko. Maman na bangwana ala mbongo te elo te parce que ça na avion te. Bandika ba boko la ba mbwa na ndako mais ya boko ela biso lion ka to ndima e. Moi maman ba mko ngana mona comme na mbongo. Ngolo zo lion. Atie lion le gola mbwa na lopango na ye. To ska fouté la ka. Et puis alongwe maman alongwe locataire pour si la biso aza maman lopango s'il vous plaît. Alobi kaka ke ayeko lo biso ke non ngai atteint comme garçon na ibi écouter ke na finga mwasi ya garçon na. Yonga lobi ye il faut la kisanga vidéo wana na finga mwasi ya garçon ya lobi. Pour garçon ga lobi na yebi été comme ya yebi bango akola kisanga vidéo wana. Parce qu'il y a personne qui est au-dessus de la loi. Tout le monde a lunga awa. Apparemment il y a eu pression ma casse peut tout le monde a joué. C'est qui maniqué un peu le tableau longo tout le monde. Non, le tableau pour votre information, tableau moroté et longwe. Mutaté a de pression à zaté et puis si la zarana enemité. Rési pas les qui émission le bic. Attends comment on a. Abinga na loi tendresse to miss le lotina le bara mama si la pas mais on a. Comment on a. On a une émission. Abiba to bulara akoma le roi tendresse to miss de l'eau alo ba Lukani barezi nini na kombo na ngoteken kombo na papa façon le belanga le ndengeni émission nzawa parce boyamba ki nango FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Akalima awa ntamina na ebi tusuko shuba kolonzo ko ekomi bwendeni awa ka place Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza aka lobi na yo twino sa nini. O eza chance de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi.
Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internet. Il y a Congo Liziba TV. Vous avez vraiment ébélé. Il y a autant d'émissions dans Bisso. Tu es à travers les commentaires. Et puis, appel Nabino et ça, la Bisso tellement bien. Mon signe est le long, on est mignon. On a toujours un plaisir de représenter Binango. Tout ça, on a tendresse d'Ibinga. Tata Monsi Baba, Kukunyon, Sona, il est solo là. Makamango, Kuna Marampe, Ningani, Kuna Tokoti na Mozindo. Mais avant, je vais d'abord un grand merci. Naba Fine Nanga, Naba Owalinga, Mingi. Surtout, on va penser qu'il y a les jours anniversaires Nanga, qui j'ai dit passé. Ça ira vraiment bien. Merci Naïmoko Cecilia Bonzinga, Maman Dubaï, pourquoi pas. N'appelle ça un grand merci Naïmoko Maman Jackie de Cologne, Maman Jackie de Cologne, grand poète mère, Barana grand poète mère, Moko na Katia Allemagne, Wana Ville à Cologne, Isa Maman Jackie. Merci, pourquoi pas n'appelle ça un grand merci Naïmoko Enita Bongo Nagata Autriche Enita Bongo Bambo Tebele, pourquoi pas José Santos Livingston Nagatia États-Unis. Merci na Amédée Massoudi bientôt na Kiné de Soleil Kaka, ça la vraiment bien. Merci à mon équipe technique, wana moni Jonathan Dario na ma caméra, pourquoi pas les Ketchupa na Mobali ya Pembe. Nina Msakibino, elle est avec moi, Tendresse Dibinga, Tata Mwasi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Tendresse Dibinga la Sirona. Moi na mulu baloket pete mbisa aquarium. Tela kasko simba te bongo nanga bo dundango. Ou alors nous moto ayi. Babaku qu'est-ce que babaku bazali awa. Ce babaku bazali to tombola maboko likolo pona sila bisalu. To tombola maboko likolo. Oh toi benga me abaku kaza na kwentu ya monde. A tombola voilà moi nanga da tomboli loboko likolo. Déjà toi na baku moro awa. Bo tomboli maboko j'espère. Mbote Belé, merci infiniment. Na Yemoko Silabissal, et félicitations une fois encore de plus à toi Silabissal, ma fille chérie. Hein. Tout le monde est tempête qui te connaît Elengi. Donc, film ceci qui toko. Et Pessi Makambu, et puis tempête, et c'est qu'à titre Pambate, et c'est n'est pas effet nango, yongo to moni ba yuma, ba zozo, batu bazuakate, batu bakubuka, batu pagaï, batu sansté, et Pessi bango qui pelekese, qui zungu trouble, yongo vraiment ça soit désordre, ba maquiller la pamba la kati, il y a internet, et puis tout le monde qui peut tempête négocier qui n'amboko, boyebu pour sa combo kuna, donc tu connais l'engue, toi merci infiniment si la bisalo. Beckham, pardon s'il vous plaît, s'il vous plaît, na pese bagalon, please. Pombasen, Yamukolo, Aigle, Docteur Sissi, Sila la ivoirienne, Sila, regarde-moi bien, je t'aime énormément. Je suis Tata Moussaba Bakouk et je le reconfirme. Je salue Miss Lolo, Mama Leki et puis chroniquer tout ça la promotion à Sila Bissalo. Boka mata babizou. Mais tous les alliés ou bien les alliés anga babi mama zozona end. Mais tout na exactement belé tomé rosolo là. Tata Moussaba babi Moussa Dio na Miss Lolo. Bo finga rabatu. C'est vrai? Ba ma boma batu baloba kiango. Ba ma boma ngana finga raté. Nga le barobe vérité les camola matote. Biso vendaka biso na YouTube, to ka prou. Moi no demeure à l'écran na télévision. Atangi kombo na nga na camarade neta. Aza ajmona Deborah na bisote na Frida na bisote na Neftali na bisote na Nere na bisote na Niste na persiste na lama matena Jésus bête. Ba leki nga propre ande mo so kokota ba cousine nga. Aleki po atanga kombo tendresse wana finga kabatu. Tendresse wana lata kombo tata mwasi ya bisalu. Tendresse naza kaleso na été après tout. Nako tika bêtise les kate nga sarane ba jona te. Et likolo nango aye ko leka alobi kaka ke aye ko ba suki non ngai atani ko ba garçon na ibi ekutute ke na finga mwasi ya garçon na yonga alobi ye il faut la kisanga vidéo wana na finga mwasi ya garçon ya lobi po garçon ga lobi na yebi été comme ya yebi bango akola kisanga vidéo wana parce qu'il y a personne qui est au-dessus de la loi. D'accord. Parce que nga natangi kombo natanga kombo na été mko natanga kombo na ye a débordage sur sila natanga kombo na ye et comme akili ki mutusu a réconcilier a pesara kimia ezalaka Marina là-bas na pesi mbote sikazali a tira sur la conférence et sila ndenge sila wana atana ndoto ya katana penser na nga kangisa kanga on a lala te le même jour na bima babi mwana sala ba émission qui est mal pour ba kina na woman na bolo ko machin mais tellement na tala biloko na bangote na répondate yango azoko das ayali suswa tia kombo nanga parce que bien na singa nzembe merci afinga mite pa nanga parce que afinga kingate
afingaki nde Miss Lolo yango Miss Lolo répondre na mafinga de comme ya finga Miss Lolo apese biberon te Miss Lolo répondre ye bo so Miss Lolo c'est les monsieur qui toko senga bien na tchango na chaîne nanga te pour na banga nani mais so muta rappelo que Tendresse Suano finga rabatu alobi mabe otanga komona te pour tanga komete ngala camarade nete et puis il faut que ba façon ko lo belango OK yako dénigrer motu on dit que la tendance ça caleçon non il faut respect ça là quand même nga c'est ça que ba on était à niveau moi les qui n'a déboraté déboraté de 3e déboraté Michika 3e yé moi na au thème niveau na déboraté c'est des mères à manquer au respect à manquer un respect à manquer comme on a droit tant comme on a tina ba kamna au sala pour limbisa fois c'est ce qui n'a pas limbisa été oui bien tu sais comme mon frère il y a des gens na vie nanga on a ko limbisa té oh oui à parmi bango ah bon oui et puis na lo on a TV ba kina linga kete penti na kufa na otko lobisete et na lo bango ngaz na za hypocrite je dis ça à cœur ouvert na lo bango vous avez un mot privé makambu te kaka ndenga salika émission oyo naza to babota biso 10 nga naza mwana liboso bana na nga ti 8e to abasi basi na baleki abasi belé très bien baleki nanga baleki nanga ba pe na minoko ba bi ko lobala mutu ko finga mutu me ba mona na ba deli nanga na YouTube baleki nanga ba yakati est-ce que leki nanga ni nazwaki atanga komba ya na ye po ya ko tanga komba ya batu mais non j'ai comme kolika moi na so alexinga vidéo wana te kene musika te onga na finga moi sa muto ya lobi wana na luké partout on s'est senti touché hein non na ki touché te pour la monite ko na nyongi te est-ce qu'on buzoba ezako luka mutu problème donc nga na yeba des hommes na bazana na loko na bango na bureau na bango wana foot c'est bima bureau na kaka bureau na bango wana foot c'est bima ki ba utiliser mutu aya ko tumbola nga so nga na répondre na fingi ba ke ko funda sikoyo ngape na fingi te na répondre so ba ola nga preuve vidéo ça y est d'ailleurs vous avez des fuites mort déjà on va bureau na bango na ba oyanga ba oyanga to le kakuna na yebi oh et puis na zeko zela moment on doit utiliser ngani mwana wana c'est ça que mwana kutanga ya YouTube lo so nanga to ya kuta ye ngana kutia na rando na YouTube Tendresse di banga est-ce que ko finga na ko finga batu na ba 2016 15 et ça oyo ba senga ba merci ni mo mona ko changer atanga mo te me bato mona ke na changer très bien faut pas respecter bakouk basenga bakouk merci parce que na darasri oh ye kotia oh bimé komia so na vandi des mères à problème ya azo pesete mama ba honda ya oh mama na ba honda ya te mama na ya otinda ya mama na atinda mama na pas porter parole mama ba ya mais maram super bon lo batam sur maman bango pas au courant té non ye ba annoncer qui est publiquement que aza attaché de presse ya mutu kinganti très bien donc si mutu yo attaché de presse to ba likambu c'est que oza envoyé par kolo oh yo zo cela qui presté OK oh to bossa na ta mari to za boyeko yo mama bango to bossa na kikalate on se connaît damso ba bossa na kikalate comment ngane azabo na prêtre na yo na va prêtre na yo yo nde ya kuvanda to sala bisaka na kitoko Tendresse ou alors nous yo mo rocher na ou alors nous na makambo ou alors nous na makambo ko ba balu makileta ngetanga so balu ba makileta parce que batu tout na télévision ba moni banani ba ko luka parce que batu ko mona que non ba rafate leki makasi ba mo ba to lingi makambo te to tika mais tangu ya banda ki ba mona kité ceux qui va s'appeler nango to ngalo la vidéo wana mais ba tiki on dit que va s'appeler nango oh na suba na elo muninga mutute oh n'importe quoi na ça nini na suba na elo muninga. Voilà mesdames et messieurs on va continuer de parler des choses surtout makambo yo to remarquer ce qui si la biso mani ke ça qui ma qui tout ça to koma wana pardon te to koma pe wana il faut to loba to éclaircir moi makambo belé il y a déjà bazoloba il pour loba ngo quelqu'un na émission na que ceux qui si la che filmer maman photo ne comme la miniature ça dit à quoi pardon ceux qui si la che filmer soit filmer bani bani uto na suka makambo mara na komba sila ça dit à quoi est-ce bino mo nde bo bimisa pour na succès non tala moni sila ezala muta mabokete si tu as bana basa au thème na succès sila
Si là c'est ma bokeh, si là c'est théâtre. Très bien. Si là c'est ma trophée. Laisse-moi vous dire la vérité. Si le temps ça film à s'attendre qu'il faut à de l'angle loco mort trophée. À ça la film boire et puis pas te mettre seulement il file si la tia comme film à tchaka maël naï. Les chiens bois la caravane passe. Si là n'attend on a té. Bila on a risqué marambo utaka. Makamoti bima bon est-ce que outil bisoté biso faire tout ça sur la promotion il y a tempête na biso to seka ma to calculer avec na tala ba chaîne na bango tiengo opération pour désabonner na ba chaîne ya ba tout ba finga sila ba bo se désabonner kuna parce que ça bêtise là c'est blague avec les gens bo sunga ba on ba vie ba to ba manquer dans le bo longwa kuna bo za kuna quel gabo. Très bien. On se comprend. Et c'est ce que la jalousie. C'est que moi j'avais compris. Oh, c'est que j'ai compris. Et la jalousie, bah tu vas qu'on supporter si ça si la té. D'accord, Yaya. Bah qu'on supporter si ça si la té. Chaque chose a son temps. Très bien. Tango likamo na tango yango ne ba mati boyo kaka message. Oyo tango ya sila tango yango yo tango yango yo likamo na tango yango oyo tango ya sila tango yango yo SBA toza kuna te. Voilà, on fait des tempêtes. Et puis nazo tempête frappé taki making of ta dayo to ni. Na bisolo. Obito ya ma do se pernoter. Ah bon? Bah c'est pernoté, bah nyongelo a que mal, je te dis. Oh. Bah c'est pernoté, mais tu connais pas ça dans message mon cœur. Très bien. Jonathan, Zwanga, Zwa Tata Moisi. Voilà. Je m'appelle Tata Moisa Babakouk. Tendresse Dibinga, moi na Moluba. Na lobi boye. Bino yo. Maman na bango message ezande ya yo omoni silo ngo se comparer na yewana kando benga ke mukolo aza mukolo na yo dede si la botama na nzala te si la botama déjà bien si la tia botami asumba déjà na Kiv obi toilette à Kiv o ba benga ka liboka si la sumba déjà na Kiv asokola de si la tia okola asokola déjà na baignoire si la botama na lait si la meli lait na âge à 6 ans. Oh mais la lait. Si la ke poto moana. D'accord? Si on y a bien on surtout que l'ango siko on se comparer. Si la tang étude oh singil kotanga. Donc y a une différence c'est ma casse. Alors sur ces so lingi o longwana nzela nanga. Benda biloko no nyonso na matoyi. Balle karaba miso batanga kombo nanga te d'accord? Pone aza na ko yema be. Mais cela ça le côté mais maintenant on y a mabe mais senga nzambe merci puis senga babakouk merci parce que na yoka bango tata ko finga te yaka na vérité de tanda to leka vous comprendre ti yo ole otinda batu ba ko takineti kombo na nga attaché na tanga kombo na nga mais yebisa attaché ay ko lo ba pourquoi on a ti de bolo ba na raté Oh pourquoi on a ti de bolo ba na raté. Pourquoi n'a-t-il des raté? Pourquoi yo na Niki Lopez raté? Mais il y a le bloc en nat. Makambo yo. Oh. Si tu as karato to linga to taper babola mu ko suri mama suri nani. Endeko. Nanga tanga ko monte na ko ngolengite na munoko. Banga raté. Na banga ni. Te na ko fula société enendeni. Yes ko na zanda ya ovanda cette émission. Na zela rande ye ya ovanda. Ati bien sorti na bloc te yenda ya. Répondre au pays. Aïe, quoi répondre? C'est pas moi ça te m'a banga ngata qui t'a répondre. Ah bon? Bon moi on est au tumba internet to tumba ngo tumba. Et belé ba flatteuse na ba flatteur ba wana ba ko sa conseil. Aïe bi nga za et puis ndasa na ko kama kamta lelaka. Allez là. Allez là kana so ma misu kanga yo na do complexité tika marché ko la te tika na aussi salika mo ngona telemela na bunda. Mama tse so nda pesa ngo. Ah bon? Oh. Oh. Si on a un bureau, on a un lela, na malika. Ayebi ni yo ya loba na ngapo na gastemo. Ayebi. Dono lingo loba ngote moni. Oh yeta ya zo bimazo ko so tu pesa nga ça tu pesa nga $500. Bon, ba soso. Ba pesa nga $500 te za vertige na bika ko lela pona ebinda zalaka. Vertige te za $1000. Ce que ta mninga mwasi. Nakata baki sonson akabenga $1000 eza 500 yaki 1000 1000 nakimi mbangu te nazoka ngona
comme ma crasse. Puis na lion avec plaisir. Konango na tondisi ma bela wani. Donc tala botika ngana vanda nanga. Botika ngana vanda. Bobeta nga kara. Bobeta nga kara. Bosoka n'existe parce que bino tina zako loba ke naza tellement ça ba bakouk. Cousine mi bange, bino bozaka ba relation. Do ba relation inutile na kati. Nakena bore nanga, nakena bore nanga, nakena bore nanga, nakena bore nanga. Un message est passé, mesdames et messieurs, fidèles lecteurs, vous êtes Maman Jackie na colonne. Maman Jackie na colonne, prêtre, ma mère nyonso na colonne Allemagne, Maman Jackie, ya yo yangoyo. Tata moi si ya baba kuku nyonso, on peut ça qui montre de quelle émission oyo par rapport ya ndeko na biso moi si maniqué. Oloba qui sera yé aussi autant que moi si la émission au robimsa nyonso. Mais ton moni silence tout à écouter qui c'est que message a bien passé hein. En tout cas félicitations à ton maniqué. Na moni otosi oyoki. On comprend que o tiki na ba galon na likolo étant que doyen na YouTube. Doyen na rando. Pe nazala qui prête au moins tu le sais. Nanga na exposé numéro à Yank. Mais otosi c'est bon. Yo na tango soute. C'est un point faible na. Je ne sais pas mais ngana na ba ki vérité. Ya. Ata baba yo loba na matière na bango to zanango. Il y a des mères, mon des mères, à cause ça appelle Boma, il soit à combo dans la sous. Il faut ça en matière, nae. Nabi, aya kaka sous, avant na katalfak na vanda kiwana, à te certain liboso, aya li sous. Non, zélé. Mais t'as ce moment vous avez parmi bateau ba bosser sur comment maniquer l'internet. Ouais. On y armo kutasuna moi Denis. Bien, c'est bien, bravo pour elle. Bien non, oui, c'est bien. Maniquer, et c'est bien bongo. Sur les appels, parmi bateau ba booster, c'est bien. Il faut les gars c'est à remercier nga. Nga na betele sous ma boko. Maniqué na ba voice c'est na tiaki. Abi naza mutune yaka yakala. Na ko permettre manika finganga. Il me permettre de merde. C'est ça problème de bien yakala. Vous comprenez nga na maman na rankini comme on moni comme on nga aboma relation sonner rankine. Comme on a bon ma relation en sonner rankine. Et bien ça va tout ça finir na ko limbisa bango te. Na lo bango. Eh, attends Zamba qui dit jamais de la vie. Neti maman bango. Eh. Yo zelat. Et puis quand va toucher en terre. Parce qu'on doit laquer la bateau à ma baie. Ah. N'a la lingwanda mais n'a pas kana pa lingwanda. Ponga lata na lata. Keta na ou alors nous na lati lingwanda. Ngana saka ngana zala ndoki. Po misuna ke sala baba imta na ke neza lobby. Soka ba yoka te ba vana kama kita kombo nanga. Te. Ko ba ke mama leo ba ona kombo nanga. So na ke na tombo tata na biso. Na ke tika ba komba batukuna na tombo. Bozela siko malewa. Na ke tika ba komba batu na tombo tata na ngai. So to yeba na biso no kiele mwana kokwa chef coutumier. Kokwa na chef coutumier no baluka lion. Bozela siko bo moi soto ke na bana ki ndoki siko. Wala mai moto. Ma moto o tsana nga tembete ba ba yebinga. Yazolo. Diego, o se capose à faire nangate. Très bien. Mais so ça le faire nanga o sekate, na mystique. Na zaka bien gentil na respecter moto respecter nga. O baza den affaire na ba mona ngo déjà. Ba mona ko ti man ka ka munoko za facile, man ko ka se munoko. Mani kaza azaba teti moto tok mani kibana kaza mwana baza bikela mnanga ba to ba bikela mna ba petit na ba de la presse wala bikela mnanga ba fu nanga ba na ba na bele po moto asko na concentrer émission vous comprendre bon bimisi pena na mbongo aboma relation soigner rankine mboka nanga ngana latela ba tu mabe ngasa la kelo mabe eza mabe ko sepela te nzamba oyokanga na lobango suso ngati nazana raison na vandi nanga yo le na TV na kombo nanga sans consentement nanga ya bele balo na TV bazana banda ko futer la té makamo bele balo na TV ba vanda na sima baninga bien matériel yo ba pekisa na ke to ba binga bi ça bien matériel té papa yo pe ndio ko mtuno ndio beba mtu kufi otoni mais obito ndaku té ndako bien matériel té bien matériel ça mi tukana nga ba kits nanga ni na bi ndaku ko funda ko sana ko futela moni na bi ngo bongo na beta tolo aya biloto kufa moni tout est vanité vous comprenez père tout est vanité et puis maman bango na mbongo té
Maman na bangwana ala mbongo te elo te parce que ça na avion te. Bandika ba boko la ka bambwa na ndako mais ya boko ela biso lion ka to ndima e. Moi maman ba mukonga na moni comme na mbongo. Ngola zwa lion, atie lion lokola mbwa na lopango na ye. To eska fouté la ka. Et puis alongo maman alongo locataire. Pour si la biso aza maman lopango s'il vous plaît. Bayane tout na poto. Si la za maman lopango bayane tout na poto bana poto bana bezo to mbongo manati. Donc différence c'est ça. Très bien. Donc maman na bango wana azwa acha lion na porte batia chaîne de la mboa. Lion nene lion. Et puis le ko nango so nga kenda ta wenze. Akende bureau azwa avion na yemoko. Pe azana na pilote tema ko ma pilote. Wana ndena ndimi. Car sur azoto coup de nanga biloko na biso et l'autre côté tout est vanité. Mais on dit que le gaza adversaire directement moi ici là par rapport t'es si la adversaire par rapport à filmer sur c'est la toi vous êtes filmé nani toto solat ah ezaka to yambana to yambana bon yebisanga siko bon na yambi yo ndeko monsieur komi yangai siko yebisanga ko ba filmer na yo yebi ko buka na te blague ko tanga ko ba filmer ne moko ba filmer belé te tanga na moko question des yangai o mono ko kite mais so yinga tunio o tuninga sina so tempête on me dit blocage on me dit maman yeah tala noko e blague te biso ba di binga oyo mona to ba filmer bongo ba di binga bo sala émission mère za cuisine a monter ba tete wana va di binga très bien pour que la mémoire ba to facilité o sala film et za mi ba titre tram to facilité de fois za kasi là ko buka na te maman papa ko buka na te noko bana tika ba titre et puis ça au titre moment de bien ah on a film assis là voilà le quoi tempête c'est la prophétesse c'est la prophétesse a bête tempête de moi tempête c'est na mbokana ah boto ndimete poane c'est la sala batu nini ne bakate c'est la sala batu nini pour supporter ça muninga ko on de moi mbaki bango bazwa ke baba ni dia maloba lobaka to tala bango kaka boy zongo bango bazwi to blo mo bo to na bana ngaba moyemba te yango wana ndemba misolo te poani obangaka wana ma mukamba moi ça fifi à tolo passe mais au moins c'est pas mon bébé ça là misolo o répondre na et ba oh nya bato alali na e yoko tumbola e alors ça non tu demeures à l'écran de la télévision a fini mis l'on tout froissé soit ça que zani mis la Bible alléluia amen toqué la Genèse chapitre 1 verset 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre à ça que zelango allo coûter mais au final na t'es pas fini yoté tenga finga te mona finga te na ozong sekaka mais na ko limisa ke na vina mais en tant que grande sœur en tant que tena grande sœur na ko zaleka bongote oh te ba yo na na baleki na te na ko comparer te na kiseka amona baleki na ko comparer te la comparaison langage de faible il na ko comparer na mutu te na comparer na mutu te so comparer mutu bona mutu boyo comme faire langage ba faible azal na boy azale ki na ngate po na baleka ba jara bongote ba forme bongote ba jara bongote et na baleka kitoko mais les gens disent que baku ko attaquer bato trop surtout ceux qui bato baza ennemi assis là to bato balma basi là bato ba kangana bango par exemple to moni adayi lunga awa apparemment il y a eu pression makasi peut te moni da jouer c'est qui maniqué un peu ba tableau longo to moni non le tableau pour votre information tableau moroté et longwe mutaté a de pression azate et puis si la zarana enemité si la zarana enemité occasion circuler par wana zaba ennemi ne ba mi créer makambo c'est est-ce que au soir dernier c'est à 5 minutes tu n'as les questions ebiso si la moi si mon malamu ya ke mal muto azana mabena epe mais bola moi c'est le kebili et puis si anda zana mama mkolo kolanga 68 ans d'âge malgré naza lingwele te 68 ans d'âge na kote na ménopause te allez albanga loba si la tinda mutu te si la seule na comment défendre si là c'est parce que moi injustice c'est les kaki mutu nyoso ko sakana mona moi sa batu mutu nyoso maintenant il faut telema quand même et puis to tchanga na mutu moi si mabilela gimalela tchana mutu na eloko moko tout le monde est aux zaka pour yo malgré sombara no batu et ça batu ba linga yo donc ba linga yo te so tinga na linga kayo mais na sepela na ngo sola na olususu te c'est ça mais ko ino na ina yo te mais na sepela na ngo so sa yo te na sepela ko mona na ngape yo boete ça kabelo mbongo kozwana te o ya mbongo kabela ngati
aya na mbongo yebi aya mbongo aya na mbongo Tikako. Ah, vous avez formidable. Yo mondo yambanga ndeba ino. Tu vis ça musala bisura. Ndeba ino. Na morgue. Mais pas baba kuka. Baba tu nyonso. Te bato batombola ka bonzambe na bomo ina bango. O ba nyokola ka pasteur de la foi te. Po pasteur de la foi bazo nyokola e. Pasteur bato sala ba prière. Azo kota ba jeune pona bango ba bongo na me waya. Do batei bango toka ba na porte tout vieux ba nyokola so ba sepela nanga bato batombola nzambe bato malamu ngaso to sepela nta mabe na bisio pour ali kamona motote so na vandi nanga mto tumbolinga te nanga koloba nini oh papa yo mona ba émission nanga na ba makamba bato na ba mo style nanga na ba bukuna bena bili na nanga nanga c'est pas monsieur chez nous c'est le ketu si bazan c'est le ketu Jonathan Abago balingaka loketo pa loketo ya boy okozongo wapi mama ya kozongo wapi soki kaka pa baba loketo zala no bonga sila na buko ndange ba ojoka molangi dangala loketo zala na dibi ni ce n'est pas na moni Rémi akomokufa okufande Rémi azosala l'émission aotanga kombo nanga onga na fingaka Rémi okomina posa basi posa mibale silio Rémi mon dieu ozaka na posa omusala makangu na butu Rémi yo nanga no tobwaka bassin biso mibale mon dieu ozaka na posa nini kombo nanga na munoko no po longolongo il te faut quoi Rémi telanga na elongi mais peut-être je change mukolonga na kokoma na sida ndenga na ko peso libonza et puis pour ton information Rémi yo na retrouver ozora sida te mais sache-le partout dans le monde on a ko violer yo Rémi tala elongi mo so mona o mona ka kima parce que maman na yaya wana comme so be pakata pour na ko violer je jure. Parce que comment donc être na tomba tata nanga. Il pas zakati. Ye na tena entre parenthèses. Et ça va comment on a etika. Et ba ozala frapper. Ye bato ba otanga ba kombo nanga na ba émission na bango. Na ba journaliste hein. Bato ba tanga ba kombo na ba émission na ndenge mabe. Donc etika na sans pitié. Et puis nous on a raison parce que ba etumolanga. Ngate. Mais peut-être n'habiter au prochain c'est manière de faire na pour les épi baninga tout le monde et n'a changé té rési pas les qui émission le bic attends comment nanga abinga na loi tendresse té to miss lolo té na lo baka mama si la pas mais nga comment nanga olande émission na mabe abiba to babula akoma lo tendresse to miss lolo alo ba nini barezi nini na kombo nango tekeni kombo nanga papa façon le belango le belango ndengeni émission ngeza parce que boyamba ki nango la chaîne na yemo yo la nyango te téléphone à talent avant depuis ça fait combien de temps 15 heures sur 16 heures non qui talent barezi au lobby mabe toi malam je te pose la question barezi télé barezi ko ba mabe nanga te na douter pour na barezi alobi boy soko yoko sa Diego soko yoko sa ki busonge oko bima te ngala ba baloka tambwa te par rapport à pourquoi parce que ba journaliste ba comment se plaire par exemple ba comportement na yo vis-à-vis na ba ngana sali nini na choqué na nga ba résoudre quel problème na yi nga choquer mutu te mais tu nga yo tout na choqué te est-ce que mani que tu na choqué Karine Mokondi na choqué te Kapashi na choqué te nani ndeko nanga na fifet na yamba na choqué te papa tout le monde ndeko bela parce que so batanga ndé kombo na on était na émission na bango ndinga mabe soki ali balingi ba pesa nga bizu to mbote c'est normal mais soki nga pesa exemple la salité tia kombo na nga ndé na boyi c'est mon non na beta do la tendresse bolingi bolela siko on doki voilà mesdames et messieurs alobi nini papa na serment vibrer loba alobi nini alobi boye ya na ndinga mabete alobi boye abi a poster photo mona sila barezi il est déjà ba komela que ozara muta belle vie ozara muta boye ndeni poster photo na bete ça peut-être
au sali photo na sila après le week-end non on a le droit dibingate tomi sur l'autre na les carana finga ka bato pona sila donc ya bisi sur finga connexion ezalaka zena binga obengana ba résident ba yo nga finga pleine émission tout ça pleine oh nga benga it bon na banga bon ma banga ka nga tuma ba résident quoi alobi bona ndeni ba résident ah vous nommez appel manqué né bien on appelle manqué né na benga na sur en ligne ba résident sur en ligne et Barési. Ils ont sonné, mais ils ont connecté. Ils ont connecté. Aïe, Yambakaka. Oyokanga. Yambako? Pour ce que c'est comme nous, yébé. So habitué à rappeler voice, non c'est les voice. Barési, bonjour d'abord. Na bengi yo habité sur Ozali Kola moi si to olamba to ozana volant. Na Diego yambinga awa alobi boye. Yo sali émission olobi ke yo ozalo kola ngaite, lokola miss lote to fingaka. Barési, viens ici. Ngasina finga yo. Ah Barési, na attend une émission, on attend le contexte no lobaki. So baki ma bé Barési na kitoko leçon. Wana ebiso ya solo. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles lecteurs, j'espère que vous avez voix tout ça après l'émission à répondre yo. Mais yo mo to mutala. Ngo ba otana komula. Ça ma makambuti. Ah makambo ndango. Ti makambuti. Makambuti. Oh ça makambuti. Oh ben fait tempête. Oh ça ben fait tempête kaka. Bon, tu me mets très à l'aise, je me retrouve, vraiment, je sais pas, Jonathan, pour le lengon, ça va trop, ok, merci, dans le compliment. Donc, on a la deuxième partie, là, tu mets sûrement, ok, la mission dans Souka. Tendresse, aux amoutous, aux comédiens. Mais même si tu bosse à l'image, non, même si tu es aux comédiens. Bah, bosse, bon, telingate. Bon, atina, bon. Oublie que moi, c'est très important dans cette émission, Abi, au lobby, bah, tu vas ça passer de la forme où ça, là. Par rapport à mon ambassade. Tout dans la deuxième partie, il y a Marcy Bondoé parce qu'il a commencé la révélation de Lilo Mikolo Mingi par rapport à Bizalé Nabino ou Bokacha na théâtre. Bromo combattre et Bromo tini ba message à ma bé parce que azo misa ba révélation par rapport à les lesbiennes, par rapport à qui PD, par rapport à banda ko nganga boko tabino ba comédien. Mais Lilo pourquoi vous soutenir Marcy? Il y a sur la vérité, on dit Bromo combattre et boire. Ngava normalement Maxi na ngolo bango te mais quant à moi na condamné été à loba makamnaye. Très bien. Ayibi ya zoloba poti mutaloba bo ayibi makambo zoloba zana ba preuve makamnaye do ba propos tenir ezo ko zana biso ba propos tenir ezo ko engagé. C'est ça les problèmes. Ngana kolobela ngonde nini? Ngana kolobela ngona no ndenge nini? Parce que makambo loba abiye mo ka benga ta beti ngali solo. Siko na neva nando loba. Na loba na sana ka promotion si la tata bino. Tangu ngana yaki, tangu ngana yaka na 2016. Très bien. Naka na 2016 na bimisa ba vecteur dans maboke. Dans maboke tout na bango to ba telemelanga. Bayebi bango tout na yepi azaki parmi eux. Oh. Nde bato maboke mibale ya bato so baye bagenda pa machi bola. Ba pesa bango likasa. Bato maboke mususu oyo bakendaka bakiba numéro na bango na ba flat. Soit moni parisien mo ka yé to mona poto mo ka yé. Ba benga pa ba réceptionniste. Na bisa ba vérité belé ba balukela nga. Ba salelanga ba réunion na alliance. Oh, je te dis, voilà que tu es YouTube. Oui, voilà que tu es YouTube ya. C'était en 2016. Ba sangana libo ba sela réunion 2 fois. Mo se zana alliance mon se zana ngenge papa biso papa masumu président sum masumu na pesi moto sikazali. Kuta temsa bi butika makambu wana mwana zo kusala ne makambu na ye. Buzo kuvanda ka kuluba lukende lulungwa. Abengana ka bango. Parce que lelo yo Max c'est le répétition à ma parole. Ce qu'on nous a contré pourquoi? Si on a sepeli ba komi ko bimisa ba komi ko tubela ils ba vie na bango makam na bango parce que oui pe ki ba producteur ba sarai na bino trop na théâtre ngate
nga nzela ba producteur wana nga leka te nga na un problème pour le zwanga ki tsanga cacher ça facile ça va gérer rôle pose aux espace nga kutu na jona ba nzonzi ngebele te na komata na di nzonzi tende omona nga awa de maman te te nga ba meka te nga na un problème poli ba do ki manga elanga buzo bana te pinga so mo bana na lingi na kosa kete ko buka na te c'est que lelo peto loba initiative ya basila nde bayina ba chaîne na bango boye et sauver pe bato belé ba producteur ba kota na ba ndaku bon ezape sauver bato belé puis de déjà nzonzi ke kufa yo quand il lelo nzonzi na ezane mona lelo vraiment nzonzi ka kalezane mona lelo ba so yebi do ezaka ke mutu akomi sikoyo responsable très bien yango wana kaka bang ba producteur batonga ba mapangu batongi ba flat bango bena mito bato tête mo mapesa ta tête mukime o bomba belisi ça ke belé yo ba don YouTube payer bango tout bato maboke bazaka boya to na YouTube mais lelo bango ba koma ko benga mabiso ba ki fionto ki fionton na kati ya YouTube bakuta biso tozala na bado tozaka na ba pomba ba kwinkwi ba blandine mafuta bato ya YouTube tongo OK tongo wasu bomba boya YouTube ah de fond li ba chaîne te fond ba chaîne to na chaîne donc c'est pas Vincent ba chaîne ba chaîne so zaki wana wa bango tout ba so ba sala bango ka e ba CD na bango soni on modifier ko sa chaîne oh mais le monde na sala ba tunya na sala ba tout fona ko responsable fona sala yanga fona sala yanga yo c'est pelaté tu viens c'est pelaté ou alors c'est pelaté pour moi tu où allons-nous avec nos artistes c'est pas la titre fort où allons-nous avec nos artistes comédiens pourquoi y a tant de la haine contre votre sœur Sila Bissalou Zambo to Sambelaka à contredire Bino à cause de la division entre Bino comme ça Bino qu'on a tour de Babel ndenga changer ka batu ba langage yo le baraki Congo sangana ndeko na mu Congo chiluba kana mu kibo panvo ko panyanya tozawa. Voilà, l'antimesse Matoke Nasuka, qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport à ce soutien médiatique il y a des maires au pays de mon répondre par rapport à Makamudo de mingi batndi bazalaka qui est au s'acharner na des maires peut-être alobani ma bête est-ce que c'était vraiment les moments et là on a ko loba il fallait pas tanga kombo na pas ça parmi batonga na ko limbisa te na vie na ko linga te na vie pour na camarade n'était après tout et ça les balance qui ont peut-être na balance à considérer ngate to famille to yebanité amoni ya monanga na vie mbala moko mwana banda o tenter nga depuis mam nanga na Vincent Toulouse bakuta na ina barezi mra benga barezi ba c'est l'émission na Kasavu bo ayebi na mumboyo si je me trompe pas Gambela direction Gambela na direction Mukie ba c'est l'émission ya mi balé akataka asila ya mi satu to bakanga kinga do ayela akanga ya omoni nga tour bete fona la kisaye ke naza mukolo comme ko kosa ali kamalo kuta il faut la kisanga ba preuve wana ba preuve oh surtout ya ko finga moi sa moto surtout moi sa moto na finga na moi sa moto ndeni moto na mona te na yebi te na do finga moi sa batu jalousie to ndeni mo place na nini kaka atabinu moko c'est ça il a vidéo to sentiment ko lo ba ko diembelanga aye butu na butu butu na butu to comme Nasuka na tiré au moins quelques minutes on peut ça on peut ça un message fort na lobi boy oya ko azala besoin finga kasila continuer ko finga sila o pas à posa ko finga nga bo continuer ko finga nga to miss le bo continuer et loko ezali bien banda ko finga sila kitarate sila mata kaka amata kaka bo lemba pété nde bo finga bo pese sous force ma fille me za force à sila d'accord et puis ndenge bozawana bo c'est la promotion sans que te futa bino surtout yanga bo continuer mais likona ngo nga na sila o bozo finga batata so bakufatika so lopango toza na ba adresse sko bino bosuka wapi we banda ko futeleza banda ko na biso te bakolo mapango bazali d'accord sila likona mama lopango sila sumba na kiv mwana mukia tika nye na poto bana mwana mukie nya sila tika na poto mwana mukie donc différence yena d'accord o ya moni mama na be su supportenga soko mama na be su supportenga soko za moi ça temba la téléphone ba téléphone benga po na kofingo na pasteur na bino na ba voisin donc soko nge pasteur na finga maté donc bomba stress no na mutema d'accord
Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Soko kangite benga Diego au pesayo. D'accord to le kechu ba pesayo. Mais soko tombolo bengo finga na finga yo. Naza tata moi ça ba bakuku. Naza langa tata moi si bisalute o. Boyoki, confusion sur confusion. Merci à maman Zozona Endo, ma maman chérie. Et gros bisous na yo. Merci infiniment na maman Kati Kanika. Merci na Yemoko président Yoshua. Et merci na mi maman maman Cécile, na maman Mbizi. Et merci infiniment à tout bazar partout dans le monde. Merci à Nathalie Kanjinga. Merci na maman na Yemoko Yamami Kina mo kolo mo bali. Et bisous et puis ainsi que na famille Dibinga Nianson. Ok, ni ba le kanté aso diembela na kitata moi si bisa le soa kiyo ta famille nous zanga komodi binga so famille binga ibana bisa vrai non na yuti vous vrai non ezala raté et sote yo zela loka yo nanu yo na lokio en tout cas na kati amaki. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Les messages passés tozaki na vraiment alobara bien à ce pisabino banda ku tata moi c'est ba bakuku nyonso tendresse Dibinga vraiment ba tiki no commenter limero wana bo pesa so bo sepela na mingi bo konti ko benga pour vous soutenir pe ba tout ba ce pisabino na banda ku. Merci na Jonathan Dario na sima caméra pourquoi pas les kechu panda mobile ya pembe. Merci na bino tout bolinga nga diko les mignons to kuta limbalo ko ya. Ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.